Terminus, pour le plaisir de Fiston Pelende, patron de tous les journalistes à Johannesburg. Mbolo Yotokolata Twins Family Fashion. Miso nanga emona bato ya ndenge na ndenge, kudefude na yoka mokolo na mona yo Fiston. Imagine na yebisa veke ke ozalaka kitoko, akondi manga te po azomona yo te. Crispin Kafunda ema ebendaka plastique te kaka ebende. Je suis attiré par ton amour, esina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. Na raisonnaka jamais un jour ko remplacer yo okombla ba vide nyonso ya motema nanga. Popol Mukuna. Si un jour on recommencer un nouveau monde, nakopona kaka yo nete ministre nanga. L'auteur de mon bonheur c'est toi. Bolingo pesinga kopimela ngai yango te. Popele na yo kaka elengi. Fiston fungola maboko oyambanga. Crispin Kafunda, mon ami. Santimele qui n'a parlé à langue bato baka mwenga. Eza molimo santu te na lango e bolingo no Fiston. Amuna biso ezanga jour férié. Tous les temps koseka esengo neti nezo zame de temps. Les philosophes. Objectif ya taka balon ekota na poto. Na linga linga lelo na suki poza Terminus nanga. Jean-Pierre Minard na Dublin. Osimia limeti pembene sase papa suweno nini. Babo makamoto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Eric Ngongo, salon de paix na Jobo. Okondi mate makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye. Yaya Jenga Zairoi nga na suki se na ye. Celle contre tous. Okondi mate makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye. Pasteur Midon Pailor nga na suki se na ye. Popol Mukuna se na ye. Se na ye. Se na ye. Ricky Nzinge, un prince à Pretoria. Rina Wumbi Pelende. Bongi ya kamba te soki oza mosika nanga. Kozanga yo na vizelo kona sutaka te. Papa lo bazanga moko koma mwana bitinda. Bajijaka moto mayele nekritire te. Joseph Laris Bongo na betole na mapate sengi molili ekota. Papi Gen, tosolo la vie. Bambanda bakati kura na kangami na sanse. Yonde Moïse nanga Fiston Pelende. Ngana botama pona kufa na yebi eza destin. Kasi opusili wananga mon bébé. Nakomi okufa mokolo liwa oyo nzamba tia na mokili. Esili te, esili te, esili te. Luzombo Tyson ya Mama Frank. Moto ezwi défaut de charge po badere mote me baby. C'était peu chéri telanga molingo na sani ye. Kotana ki yongolo te noki bajalu balokota ba remplacer nga. Okondi mate l'enfant propre makambo asalaka nga
yango esengi na suka se na ye Premier ministre nga na suki se na ye okondima te makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye Roger Kinzunga na Luanda nga na suki se na ye ya Mama Sylvie se na ye Rachula Caramel se na ye Correcteur News TV se na ye Crispin Kafunda liso tokobetela o lelo ezali bongo mpona bandeko ya Wambo na Angola bana ya Wambo bokota bana ya Luanda bokota lisolo oyo ekopesa bino pasi po lelo nde bokoyoba verite ndeko moko akufaki na Luanda kombo na ye Joniko azalaki bongo mukuse mwindu boye azali koteka biloko na ye ndeko kutuna Wambo abandeko koteka ngo na Luanda akufaki ndenge nini nzoka ndeko oyo abalaki mwasi na ye abala azalaki bongo sirène chaque fois baye mwasi na ko sawa cérémonie azalaki na makanisi alia mobali na ye Joniko wana kasi nzambe arevelaki yango atalisaki Joniko ke yoso ko kei mabe kokota ndeko asungaki Joniko asala revela amona révélation wana tangu ayebisi mwasi olie Joniko abomba ke mwasi azonga yatikala ye apandi sekele mwasi ayebisi ye tozonga pona mutu ya nyongo suka nango Joniko akufaki kasi eloko ne bomaki Joniko ndenge ni bayeba ke mwasi nazali sirène yango tokobetela oli solo lelo awa tindra lien oyo epa bandeko ya Wambu bakota bana ya Wambu kota na Angola bana ya Luanda bokota lelo etali bino ozali mwana ya Luanda na mikili ya mpoto tala lisolo na bino yango yaya tango na esaka bino ba ingénieur ba inventeur nyonso tutu ba invention nyonso esalama na mokili ezali bongo ba noir parce que noir total sabino que noir azali mutu o nzamba kelaka ya solo désormais yaya komitu nsama soute soko tali na mbongo te ya kosomba huile mafuta ya moteur otela mutuka yeba ke mafuta ya mbila huile de palme okoko tango pe na pesa mafuta moteur mutu ekotamo na kitoko tala expérience ya ingénieur o africain asali yango atie pe na mutuka na ye yaya ba côté ya ba Benin déjà ba Cameroun ba Nigeria ba ali ko sala yango et papa Fiston peine ba ndeko ya monde entier africain ba yebake mafuta ya mbila huile de palme et ça na ba capacité belé. C'est l'huile rouge qui est dedans. Bon, hier j'ai déjà mis l'huile rouge dans le moteur, je vais pas trop en mettre. Mais comme les gens sont sceptiques, il y en a même qui disaient ouais, c'est vidange. Il y a beaucoup de tarés sur les réseaux sociaux hein. Quand on parle de choses sérieuses là, évitez la plaisanterie. Je vais renverser encore de l'huile rouge. Je ne vais pas trop en mettre puisque j'en ai mis hier. Ça démarre un coup chaque matin. J'ai cette voiture-là depuis bientôt 2 ans. Je ne vais pas saboter une Highlander juste parce que j'ai envie de me faire voir. Non, pas du tout. Est-ce que vous avez un vrai juif et ça dit bongo ba noir tolobaka yango bondimaka te kasi c'est bino bonde boningaka soki mundela alobi nde bondimi yokane ba expliquer que vrai juif ba vrai juif ba sali bongo ba noir. Les noirs étaient en fait des juifs. Que la culture et la civilisation viennent de l'Égypte ancienne, donc des noirs, que les noirs sont les véritables descendants des Hébreux, que les juifs blancs sont des imposteurs. Vidéo ça la virale dans les réseaux sociaux bande kolikam o ça mis na États-Unis d'Amérique précisément na men et pas wapi ba congolais ba africain ba la kaibé na men de komoko o azali soki ancien militaire super réserve militaire à côté na restaurant à bomi batu à bout portant plus de 19 morts na ba blessé belé pesi pasi et c'est ngaki na biso zongilango pour na kotal sabino bande ko ba les États-Unis boyebela. Tokosala un clin d'œil na émission Oyo, mon ami personnel Papi Gain à Salaki Bongo na JF Ifonge pa wapi a dévoilé ba secret à quartier latin à sali parallélisme et pa ya na liwa ya Fali et en liwa ya papa ya Fali na mama ya Fali na liwa ya mama ya Cindy na papa ya Cindy et pesima pilo parle tokosonga encore en émission ya lelo latin Fali Ipupa a sacrifié ba parents na ye na quartier latin. Oui, Fali Ipupa, maman naye akufa na quartier latin, papa naye akufa na quartier latin. Ozomona, ya mo moniteur place ba pesa ki. Ozomona, lelo Cindy, maman naye pa kindaki, papa naye pa ki. Kana kati ya mouvement wana. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga.
na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino bandeko balandi ya radio logo télévision bisika nyos bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo et pas wapi tokuta na kapo na kubeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek soki oyebi ngai merci mingi kasi soki oyebi ngai te kombo na ngai yango wana ozali kolanda biso zali na Brésil ozali kolanda biso zali na Kigali ozali na Bujumbura ozali na Venezuela ozali na Peru ozali isika nyonso oyo andaka biso na France na Belgique na Luxembourg na États-Unis d'Amérique merci eloko ali bosta senga ka boyebi yango déjà ya soki oza déjà abonné merci kasi soki mbali boso omona biso yo soki koti o s'abonner liboso après ko s'abonner finaka bongo cloche de notification pour o rataka programme na biso ata soki mukete kasi na yo vous déjà abonné akala na mu s'abonner lelo na yo na on s'abonner te ya to partager to senga kana yo o partager masolo oyo po masolo o to betaka awa ezalaka masolo oyo sunga balibota ebele ezali ko sunga bato ebele soki peut-être li solo o to beti awa yo intéressé oti mais peut-être qu'on intéressé ndeko moko songolo et sika moko pakala tal soto ko beta ya ndeko na biso oyo Johnny ko akufa peut-être famille na ebaraté akufa ndenge mona liwa normal lelo vérité ebimi Johnny ko na Angola akufa ndenge ni ya tal solo ya boy pona nini biyamba na ndako lesa kabino lisolo ebendaka lisolo oyo ebimi par rapport à lisoto beta ki wana ndenge
balinga ba ya mandeko mo songolo ayiba bango ba ambi yango lisolo ya Joniko ebimi yaya biso to betaka ba solo oyo bini mo pesa ka biso kaka ni lubaka soki ndeko lobi papa Fiston tanga kombo ya ndeko oyo to tangaka soki ndeko boyi ko tanga kombo te to tanga kombo te biso to fonctionner ndingo wana est-ce que komi et surtout abo ebi yango awozalaka pembe na pembe yaya awa litonga ya kate marakuja musika avocat to liaka te manga kutu kuna awa biso kaka solo na solo est-ce que komi c'est que bien to kena na ndingo wana comprendre voilà. Merci na Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo Bazua, puis Michael Josh, ba kamoto ya mbongo na montre, sentir montre pende ba or na ba diamant zo ngela. On a cadeau spécial pour na Michael Josh. Au sentir voilà. Yaya kota na Michael Josh, site ya mwana mboka, griffe ya mwana mboka. Yaya toku misaka bana mboka ndenge nini. Est-ce que ça ne vous fait pas plaisir que mwana mboka na mboka bapaya griffe moko buye bibo ngaka te okaka ba griffe bapaya oh monsieur Kingandi monsieur Songolo pakala monsieur Kingandi buye alors monsieur Michael Josh congolais africain en général américain africain américaine oya koba bongo américain ya griffe ya mwana mboka to supporter ko ya yo pena ndongo otabula kawana olata ka bankoma to pekiso to bankoma wa tumsuti ba griffe wa tumsuti me ya mwana mboka okosala plaisir te ya ataka ka moko article moko ata montre ça ba prix belé ba catégorie belé ba lunette ya ba azo continuer ko impressionner biso Michael Josh ya ba chemise ya été ba chemise yezali ya hiver ba robe mariage bilamba ya Congo ba survêtement ya soie ya Congo ya kitoko ya ba komona ba robe ya Congo ya kitoko non seulement ya Congo mais ya ba drapeau no ya mboka pour en supporter te ya atayo moko vraiment bino bongo na Michael Josh bokotako kota na site pour na article on besoin au sombi na ligne ya okozwa livraison à domicile est-ce que komi otoroba kité torobi merci na yo Michael Josh on est ensemble tobo ça la répéter ya soko niko de Kisasa on va dans esika bien hôtel au confort esika ba kufara la quantité esika o ba mbetu ba kinte ko bazala kate ozo lia na ba nzinzité ezali Genesis Hotel na avenue Kanda numéro 8 na quartier Lodja na Koni à Kasavubu est-ce que okomi bandeko ba kendaki déjà papa Fiston to lala ki na Genesis Hotel to sentir pena kaka ndengo lobaka ndenge ezali e bongo yo mekatendeko Genesis Hotel soki poza na Kinshasa olingi mariage conférence collation, anniversaire, salon Congo et Genesis Hotel les Aliwana, kitoko. Possibilité, capacité à même 500 personnes par Aliwana, pour faire kitoko, climatisé, kitoko nengo wapi, Genesis Hotel, en tout cas, Oumela. On comprend, voilà. Tout sanité, vous avez un yaya. Pona batu oyo babela paralysie AVC mbebotengama na ndenga mabete liaka pilipili ya mama Mado o publicité zoleka awa yaya ozaina bo pikliki ba okunu banzo te kufa melaka tanga wisi ya mama Mado okosenti okopesa ba témoignage ndengi aba ba pesa ba témoignage ya poka ba de pas Fiston na pesi ka témoignage me ko tshafo na ngai te ndebo nga bomona batu na France de ba témoigner batu na Belgique nde ba témoigner pour na pilipili ya mama Mado pour na tanga wisi ya mama Mado papa pena bo pikiliki ekufa kisika bo pikiliki ba okunu banzoto ezongi normal pour na tanga wisi oyo est-ce que komi yaya ozala ba palpitation mutemo bela na cœur liya pilipili wana au consentir et puis tobo salati yaya anti-poison papa Fiston, il y a pas publicité, mais là, il y a pas publicité, tu as peine yo. Là, ça va une émission éveil à conscience. Biso awa bêtise les karaté, ma il y a vérité pour aussi quelque chose dans cette émission. Yaya benga ozwa anti-poison police nzoto yaya to comme il y a décembre yango va fête ya likoya ba mariage kili ba anniversaire ba concert pe pa ya ta nzamba ta mukili okoye ba ta ba ko nika on a kiti ba ko niko na ponya mutu quoi soki kaka ozana anti déjà aya imaginez ozana anti oko sentir que ngana osaba diarrhée bo ndenge nini ngai pulu bo ndenge nini ngana opise mingi bo ndenge ngana osanza bo mingi nini so zaida aussi au police qui nous ont anti-poison au comment on a ébimi en gomo est-ce que komi cause la tête que ba nika o papa Fiston na ko to tout bien te na ko so on était eri ngoyo vaut mieux prévenir que guérir o papa Fiston ba quitter à lobby vous comprenez voilà ya to ko ba na information oyo na saki bino bandeko ba africain bazali ba savant ya liboso oyo nzamba sala ki d'ailleurs plus tard ko mona ke ba juif ezala ka bongo ba peuple noir to ko démontrer bino ndenge bolinga monde ya loba
soki mondela lobi nde bondimi soki mutu mutu ali koloba boye kondima te lokola Michael Josh pona Michael Josh azali mutu mwindu boli kondima te soki alaki meseki ngani mundele nde bondimi bino na mindele mutu mwini na mundele kamuni na mundele papa tala sika boye ingénieur africain asali expérience ya alobi tomi tungsamaka pamba mafuta oto tchaka na huile de moteur na mituka ndeko aza na mutuka oza na possibilité te otia essence mabe otia mafuta moteur mabe yaya yebela kaka mafuta mbila huile de palme oya moins cher yaya bande ko ya kisasa bolanda ngai tia expérience yaya komona zwa pena mafuta mbila yaya tia na moteur na yo démarrer mutuka kitaka ndeko oya ekoloba sala ça fait plus de 10 ans attaque mafuta mbila avant loba azelaki yaya na yebi ko ndima te yo lingaka mundela ya loba lokola mutu munda lobi oboyi me yebele yango mafuta mbila eko sala la place huile de moteur je mets ma main couper yaya tout ça l'expérience on est simbi on comprend mafuta mbila to tie bongo na moteur mutuka kitoko la explication ya ndeko oyo d'ailleurs ba côté de Nigeria ba Cameroun ba côté kuna ba pays francophone ba osala ngo déjà yaya bose la teke mundela timbela ndenge ndeko na biso Maxwell Zimbabwe o asalaki télévision sans fil ezo pela ndengwa sans courant o asalaki hélicoptère électrique asalaki ba mituka électrique ba kosieno tu na Maxwell États-Unis ba poba sala bongo innovation ya nini Maxwell banda kena mondo na raté so ba bomé on ne sait pas so ba bongo le pe mundele to ebité marago to ko compagnie américaine et sali télévision sans fil air ya ngoyo ya ngona radio le collé to yaka ba to communiquer à la minute car radio le baka radio le collé information à la minute tala sikabwe mafuta mbila et écoute na moteur à mutuka kitoko te landa ndeko oyo o to lo bakite to lobi landa ye. À tous, hier j'ai posté une vidéo où je mettais de l'huile rouge dans ma voiture. C'était une vidéo virale. Les gens m'ont appelé d'un peu partout. Est-ce que c'est vrai? Eh Charlie, tu es un menteur. Même mes propres amis, hein? Sur la toile, on n'en parle pas. Vous savez, quand on vous donne une information, prenez la peine de la vérifier avant d'avancer vos propos, qui sont souvent diffamatoires, blessants. Voilà. Moi, je suis chimiste. Je ne peux pas ternir ma réputation en avançant des choses qui vont détruire les moteurs des voitures des gens. Non, je ne peux pas faire ça. Je suis trop sérieux pour faire ça. Je vous dis, dans d'autres pays, que ce soit au Nigeria, au Bénin, au Togo, mais il y a des personnes qui mettent l'huile de palme dans le moteur, soit de leur véhicule, soit de leur moto. Moi, ça fait 12 ans que je le fais. L'huile à frein. C'est l'huile rouge qui est dedans. Viens filmer. L'huile de direction. C'est l'huile rouge qui est dedans. Bon, hier, j'ai déjà mis l'huile rouge dans le moteur. Je ne vais pas trop en mettre. Mais comme les gens sont sceptiques, il y en a même qui disaient, ouais, c'est vidange. Il y a beaucoup de tarés sur les réseaux sociaux, Quand on parle de choses sérieuses là, évitez la plaisanterie. Je vais renverser encore de l'huile rouge. Je ne vais pas trop en mettre puisque j'en ai mis hier. Ça démarre un coup chaque matin. J'ai cette voiture là depuis bientôt 2 ans. Je ne vais pas saboter une Highlander juste parce que j'ai envie de me faire voir. Non, pas du tout. Bon, je pense que c'est bon comme ça. Voilà. Les gens vendent l'huile à moteur entre 15 000 et 25 000. Moi, ce n'est pas une question d'argent. Je suis à l'abri du besoin. Mais, je veux dire qu'il y a des solutions alternatives aux problèmes africains, aux besoins africains. C'est tout. C'est tout l'objet de ma vidéo. Vous allez voir. Les gens disent, bon, il faut démarrer, on voit si la voiture va marcher. Là, vous allez voir. Bon, c'est parti, Un coup, ça part. Vous voulez voir si ça démarre, non? Je suis parti. Ciao, ciao.
yaya tolobaki yango déjà na bandeli awa est-ce que boyebi ke histoire mingi ya bible oyo totangaka bible oyo bapasteur ebele ekoma o munduki na ngai d'abord na ndenga mabe toyebi ke bible ezali livre comme tous les autres livres mutu nde akoma yango mais na inspiration ya molimo santu soki botali na kati ya bible bacontradiction ezali ebele na kati ya bible wana mais likambo ti tokokota wana te toto histoire na fe nango parce que histoire est une science qui étudie, qui nous aide à comprendre le passé, corriger le présent, en fait d'envisager le futur, une future meilleure, hein? C'est ça non? Hein? Voilà. Yaya, est-ce que vous avez des juifs, vous avez des juifs, ou des israéliens, non yaya, les juifs ils allaient yonangai, juifs ils allaient peuple mutumindu, ne biso ba juif, landa histoire. D'ailleurs ça kabino kutu, est-ce que vous avez jardin d'Éden, et ça la kabongo na Congo. Est-ce que vous avez bien? Vous voyez que jardin des Arabes Congo. Je me suis dit que expliquer comment est-ce que jardin des dents et c'est la Congo, tout Colanda Bongo, Pierre livre wana, livre wana, tant que makamona bien, tant que livre, personne un livre wana ya risque. Tant que livre, ya confrère na biso livre o. Mutakoma ngo Teddy Fitu. Comment livre oyo Congo et Grego. Est-ce que bazomona bien mona? Livre Oyo, comme nango Congo et Grégor du monde. Yaya, okomona makamera da livre. Mutakoma ngoyo, Teddy Fitu Armstrong, tour du monde. Au monde comment est-ce que yaya, surtout Congo ça pays mo béni hein. Béni. Est-ce que Valéria Pi pesanteur là 3,14. Bana ba trouver mo. Cela c'est ça ba kona so ba Congo bo ndima ngaite. Est-ce que bino ka saka pyramide ezaka na Égypte eza partout livre kitoko oyo bozomona oyo Congo et Grégor du monde yaya okomona ba secret ya mokili oyo papa fiston yeye baka makamundenge nini ngana tanga ka Congo et Grégor du monde écrit par Teddy Fitu yaya benga biso to peur numéro Teddy Fitu au commandant d'ailleurs oyo eza version ya kala version c'est parce ba modifier ngo ba corriger bloc bele okosa okomona makambo ya Congo comprendre makambo ibela Congo yaya les juifs. Les vrais juifs alors sont des noirs. Bamindelo ba imposteurs. Les noirs étaient en fait des juifs. Que la culture et la civilisation viennent de l'Égypte ancienne, donc des noirs. Que les noirs sont les véritables descendants des Hébreux. Que les juifs blancs sont des imposteurs. Bon, finalement, les Noirs sont les seuls juifs, les autres juifs qui se disent juifs sont des imposteurs. Les Israélites, les seuls vrais Israélites, ce sont les populations noires. Les juifs blancs ne sont pas des descendants d'Israël, donc ce sont des imposteurs. Le monde était noir à l'origine, intégralement noir, et en fait l'homme blanc est issu de manipulation, pour créer une nouvelle race, une race blanche qui est profondément maléfique et dont l'objectif est d'asservir la race noire. Le danger, c'est l'homme blanc, hein, l'homme blanc aux yeux bleus, qui est le démon incarné et qui a été créé pour asservir la race noire. Les Israélites, les seuls vrais Israélites, ce sont les populations noires. Ces populations-là sont des descendants du vrai Israël, des tribus perdues. Le vrai ADN israélite, c'est celui des Noirs. Les Noirs étaient les vrais Hébreux. Il faut se réveiller, il faut réapprendre qui nous sommes, etc. Yaya battel biso extrait ya émission oyo Papi Gen na sala ki bongo na JF Ifonge boyebi ke JF Ifonge pe adenosaka makambo oyo mabe aloba makambo ebele kasi eloko intéressant biso ba fistana le kambo esa ya soto ya lokutela bino ngapela ko lakisa yango mais bande ko ba ko juger yango asali parallélisme ya ba musicien oyo basali succès na quartier latin a succès pe Fally Ipupa abi Fally. Comment est-ce qu'il y a bungisa ba boti na ye bango so mi balé pour na quartier latin? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Atiki Fally Ipupa a sundi le cœur au long que je salue en passant. Il y a pas bon ba parents na yé pour na quartier latin. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? To kota na polémique yo na té mais to koti que la autant d'extrait na simanango yomo konde au conclure. C'est vrai ou c'est faux? Ça la parallélisme. Sur ligne intégrité d'émission oyo o kende bongo na tono de la vie et pas à confrère na ngai Papi Gen mon ami personnel que je salue en passant Papi Gen bote na yo. Suivez ça. La terre. Fally Ipupa a sacrifié ma parents na ye na quartier latin. Oui, Fally Ipupa maman na ye akufa na quartier latin, papa na ye akufa na quartier latin. Ozomona. Ya mo moniteur place ba pesa ki. Ozomona. Lelo sindi maman na ye pa kendaki, papa na ye pa ki. Kana kati ya mouvement wana. Mouvement wana ba para ba kendaka. Bana ba kendaka.
mouvement nazo bisayo bana ngai to kena to sala album ngai mbala moko nazo ka problème moko na danseuse na bimaka na danseuse ba pesinga 6% ba kemba tanta tant to zongi allez to poto to biti Bercy to c'est ce disco ni force de frappe la force de frappe ngana lungwe to force binga ngayaka na bi jamais na oyate na kima bango nde bakela batia banzembu moko ayebisanga ya zolanda pe biso ayesanga ba frère ta amuna mo sambela kwa benga la otanga kombo na ite abindi kuna ngai yo pesa mutu na mouvement ngabire abimo nde tokindaka force de frappe wana pesa bana tokende bongo na États-Unis d'Amérique epai wapi drame munene salami bato bayi koloba papa Fisto Fandini ozolobela te ndenge nini na mama na koloba ndenge nini bido so moni yango déjà epai wapi drame et salami na États-Unis d'Amérique précisément na men ezali sika oyo ba congolais bafandaka ebele Congolo za ona za États-Unis za kana men ona ya lokola chateau rouge ya lokola batonge ya lokola ni joburu le côté ba congolais tale meke lingal kokuna bana kisasa ipare kisasa ndeko moka kota na restaurant bala biso babenga ka ba réserve na ebite réserve ya menini soki nini bon batina ba mission spéciale na ebite kota na munduki kaka ndenge salamaki na Belgique je crois cette fois-ci on est pire au Sakanate à kota na restaurant à 8 AK47 ni paraît bandi ko tirer batou na restaurant tirer plus de 19 personnes bakoufi pour ne pas dire 20 matakuna plusieurs blessés boyés. Chose grave, chose étonnante, États-Unis boka na polele boka munene maintenant bakangi mutu wa bete. Et sika keipe ayebiti. To benga munini. Sacrifice toni. Ndeko na bomiga batu mwindu te. Nami ndele tout dans un restaurant comme Talibabe aux yango na évité sacrifier ni à fin de l'année toni makambo sont talibé ça ramène à la fin de l'année on ne sait pas ce qui se passe donc nous compatissons avec nos frères africains oyo ba juba babal mais on n'a pas de précision ceux qui parlent africains au ba juba babal ba congolais bazali on ne sait pas on n'a pas de précision c'est aussi précision tokozonga le sous pour la sabino ya ndekwango vidéo les partout vous comment on viral na réseaux sociaux mais la ndaka ndeko ndenga zo kebisa ato kebisa batu tout ça l'attention mikolo ya yebela au restaurant au nini boy ko kenda bonta bate yebela o to lobaki te to lobi zalaka na ndako est-ce que okomi c'est que bien Radio Collective Fisto tous s'abonner massivement c'est validé Yambo to banda tika to présenter bino lisusu pilipili oyo eke sango na monde entier bandeko. Omoni yango to yena ngo lisusu boye. Yoam yellow table chili. Pilipili oyo bandeko oyo basombaki yango ba pesi témoignage. Ezoko traiter ba maladie ebele. O mukongo pasi, ozana ba palpitation, nzoto za malamu te, mutemba, gastrite. Yaya tala pilipili oyo. Bandeko basombaki yango ba pesi témoignage ya pilipili oyo po ba sentir yango yaya obo mesano to mekaka déjà mais to yeli susu oza la mikili ya poto oza la wapi commander pilipili oyo okozwa yango voilà bon pilipili yango yaya obela kabela pa ba pilipili oyo yo am pilipili chili oyo et qu'on traite la maladie surtout. Benga biso, tout son numéro en contact, na numéro à maman Mado. On va traiter la pilipili au sentir. Et ils sont traités. Bandeko ya France, on peut témoignage. Bandeko ya Belgique, on peut témoignage. Yaya, t'as la pilipili en go. Obela rabela pa pam. Autre ba quitter, to lobby. Et si li wana te. Maladie à palpitation. Yo ozaka na palpitation, ya kanya ka pilipili. Oza problème à cœur. Ya kanya ka pilipili obiki. Pilipili oyo, eza le roi pilipili bato basala raté. O pilipili la formule la lola, et uta na lola. Ya, woni oyo. Tangawis, kaka yoam, wakomini na. Powerful ginger. Oyo zali tangawis, oyo zako sunga, zako nettoyer nzoto nyoso tu ya. Soki, on a problème, ya bo pikili ki okundu ba nzoto ya yatala yango. O to lobakite. Mutsala blo oyo mama Mado. Mama do oya pesa ki témoignage oya kufa kinzamba sebisa ki yewana. Formule oya utela alpo anzelu. Tanga wisi ya moyo.
o mama bimaka na ndako papa zo compliqué makamtala yango mama benga awa sombela papa tangawisi oyo ya babute container yango ya oyo esa mo pa mama na Afrique du Sud ya par et donc il est partout na meka yango o papa fisa yo koma kobai o meka na so likamute ya ozo funga ngolo kola oyo ba mela masanga vert wala vous comprendre oyo qui peut ya pour la biso ba na Nzambe umoni ya tangawisi oyo soki ozaina bo pikiri ki ba kuluba nzoto mawa trop mela tangawisi oyo okopesa nga raison autre bakite to lobi yoka yaya ata na feti boza na ba feti commandé yango ye spécial pesa mutabali cadeau ya ba oyo tangawisi oyo na Afrique du Sud autre bakite Tolobi, là mais les sous que moto continue mission. Voilà. Tangawisi produit ya Yamado. Mayela ya Yamado. Tangawisi ezo bikisa. Tangawisi osoro meli amo. Ozaki na problème à constipation esili. Ozaki na problème hémorroïde esili. Ozaki o kosu angine flou et kei. Ya ko discuter kututé yaya esili wana te o mariage ezali libala ezali sika bo libala ezali basengi masanga ntsamba basengi yaya na masanga ntsamba o ba kongola za maili te moni o ezali ntsamba masanga ntsamba tia mo na bouteille normale kage pa mama do benga ozo masanga ntsamba comme ça ba fête ya poto ba fête ya fête et comme la bola ya kisasa ba osenga mama ba pesa ba puta mama pesa ba pesa maputa pesa boye na masanga ntsamba ya ngoyo ntsamba e comme na Josie vous comprenez ya ngo masanga ntsamba o to loba kite to lobi ya to komete na osika ba li solo ya pasi to zongeli ya ngwe quelque temps passé mais ba pesi to beta li solo oyo pona ko peigner na saka bino awa na radio lo kweza ka pembe na pembe vérité ya mawezangambu yo muto mesana ko yamba batu na yebi ke bandako ebele batonga ngo bandeko ba mona ba mosolo ba vivre dans conditions normales surtout bandeko États-Unis d'Amérique okomona papa sa abali asana bana mibale ndako ya 3 chambres 4 chambre moko za ba paya ya yo muto sa chambre ba paya o chambre wana to yamba ba paya mo paya nini yo yamba ya mo paya no surtout sa mo paya te mo paya ni surtout te ko la ndako za molimo lambo yanga to boyo yamba ba paya te avant yamba paya zalaka muto ya prière est-ce que komi yo soki muto ya kotala yo ya azala pasteur azala nani prophète tout le monde a témoignage awa yonde il faut soit possession andako na yo comment mutaye kotala yo okolbane sambela te asambela nini ya yo mutu fo sambela pour ba papaya est-ce que komi oh papa fils lobakite papa fils ko pasteur te da pasteur te to peni okaka oza monsieur un fait à conscience mutaye kotala yo soit possession andako sambela pour la bango to pekisi yamba batute ya mutu musuba na pa na ko ya na ko fanda pa na yo est-ce que moi oh ya yo zo que des vacances en Europe au que des vacances d'Afrique, au que des vacances d'Afrique du Sud. Les vacances se préparent, les voyages se préparent. Préparer. Quand on a vacances, c'est que na ko fana pas cousine na ngai, na ko fana pas ya na ngai, na ko fana pas les grands neni. To peneo. Vous comprenez? To pekisiote, to lobi pete ko sara auto lingi, mais to peneo. Mutenga ya vacances, alinga yawa. Mais kasi a ça la réservation hôtel, n'est-ce pas? Avant un hôtel. Tu l'obité que vous avez un hôtel, tu payé au caca. Parce que nous avons surtout exception et ça est-ce que commis? Voilà. Bande ko ya wambu bokota na Angola, wambu bokota bande ko ya Luanda bokota. Matanga oye ningisaka Luanda na wambu na Angola. Ndeko na Congo ya Joniko na ebite bayaba ke na Congo monsieur Kiomela Joniko azalaki moi njoto mikeboyi mukuse Joniko ale banzo mike mukuse bo est-ce que vous avez mani wana Joniko akufa ki briske bande comme ça na Luanda taka sonika wambo bo ya kufi nini yokali surundeko ya mawezanga mbuko ya mbaka batu ndeko ya pesi di solo papa fisto to dova na taka na wambu ndeko ya na wambu te na mitu azali quelque part na Europe. Papa Fiston, beta li solo pour la peigner batu. Na wambu zwaki na ndako munene ngala mbali na ngai,
to préfère qui chambre moko pour na to yambaka ba paya on makamba ngo ba tout ça ba so au intérieur aye a comme na Luanda donc ma famille oh la famille malamu et ba congolais ba congolais kaka congolais papa moko malamu ana séparé na couple wana bango ba yambaka batanda ko na bango premier ati effectivement ba bandeko ba batanda ko na bango okuya ba pêche yo chambre wana au sali moins de 3 jours au teki biloko na yo ozongi na yo il se fait que ndeko o Joniko ayaka avec ça mon couple moko ya makabatu kuna aye peut-être aye atunda na ko lexa jour nga bono kene pa mama interne papa interne ye pe wana ba ya miju Joniko comment na Joniko na zakara wambu na yo teka ba marchandise nanga wana Luanda et puis na kozonga première chambre yango ba pesi Joniko chambre Joniko pe alali a sokoli kana za alepe console na tongo pe Joniko ke oteka biloko na ye ateka pe kitoko o pe ba mukelenge pe atikela ba kaka ndenge zalaka akei donc ba koma ko la famille ba yeba na ki so ba soki Joniko e Luanda akoma ko vanda e pana bango ya famille za ndengo wana famille za ka mutu o botani papa mama mo tete ba connaissance mususu ya ba tu musu ba sunga bango na vie et pa ba famille na bango te est-ce que komi batu musu bazo lusungi ngala sina yoka mutu pe na mona mutu abengisa na poto e pa ya mutu kuti ya famille na bango te akoma pe asala ba kominene abengisa mutu mususu pi mutu ayeba ine ka ndinga pe bote aya na poto benga beleki na ye leki na ye akoma kosala ba désert mais mutu oya bengisa ya famille na été akoma kosunga vie wana po abela AVC est-ce komi ya obela AVC benga biso to benga mama mado olia pilipili wana et ko masser matama okozonga normal est-ce komi voilà Johnny comment okende koya nengo wana alors je crois 3e fois to 4e fois Johnny koya ki yemo côté ayesika boyena mwasi na yi tawo Johnny koya mama bana oyo na ina mwasi na ngai moto na mwasi Johnny ko bala na bala kutute na bala mwasi a premier te ba yeka de sala ka batiki bloko za na dépôt okiteka lobby do lelo ba sokolo ba liba solo ya mwasi pe normal ko yebate ya mwasi ni olinga kana nzela yo so moni mwasi ka kuti kutola ndakaka ya yebelaka yebaka mwasi ya kobala est-ce que komi voilà to sola pembe o radio lokoli to partager ko telanga ba j'aime vous allez malamu te to sala nyoso tu ya to loba pona oyoka to loba pona oyoka yo pesa biso plaisir ya ko tchaba j'aime to tchaba j'aime ko ya to tchaka ba j'aime bino bona papa c'est qui vraiment mama tcha j'aime ko ya émission bena zo éveiller conscience bu zo peigner ya o tcha j'aime te mama oui na bi ko tra na télévision premier te tcha non stop la TV zo téléphone na yo tcha j'aime j'ai partagé tout n'a papa est-ce que au soutien j'aime qu'on a l'émission papa fisto oui n'a déjà bon yaya moi si au j'aime yaya mobali tinela au tenir de link yaya tinata audio na ba groupe WhatsApp botiaka ba j'aime partager na radio lokolia to baki opération 15 000 abonnés yaya bino bona papa fisto vraiment ta bino mon copain 15 000 apamba to commenter to comme 14 quelque chose tu tires les gars ba 500 ba 600 to comme 15 000 et c'est vérité yaya tchaka tin balamoko tuna mutu est-ce que au partage avec monsieur papa fisto est-ce que oui na tin de la caillou est-ce que s'abonne déjà et belé bande ko ota ba s'abonne te de ko maman ba ben papa ngala tala kayo ma casse sur la kit na ngawana na fa na canapé na zo komela moi jus na ngai na olia ma sandwich na zo kota la radio le coller mais papa na s'abonne te ya so limbi sangala mama boy yo bena bona mwana na yo mama s'abonner ko mama papa le kapote na osala ningo kasi papa na yebna ngade ba s'abonner raté benga ya mwasiko benga ya mobile ya sunga o s'abonner te voilà mama bibish e uno manzambi na 001 mbote na yo combien voilà Ruth Ambamba mbote na yo depuis les États-Unis petite sœur propre petite oh sokolaka 15 fois la journée vous comprendre mbote na yo force à toi on est ensemble papa fisto tant ba ina mwasi na yo wana heureusement azali mwasi mabondi yaya libote senga kabosa la libote mabondeli c'est vrai papa ko za moi négligent papa za muto mabondeli te mais maman nanda kumta la premier ministre la maman papa la président est-ce que na premier ministre na président na sala musala et ça la premier ministre président signara mingi te voilà ce qui couple maman muto mabondeli te papa il fait la muto mabondeli ce qui kutu bino mbale bozo mabondeli kitoko makasi
Papa Fiston ngala la mukaka 0 heure chaque fois pour na sambela. Oui, tala maman mayeli ayoka conseil. Na esa kabino yaya 0 heure ça la prière. Bandaka ngobutu 11h57 donc 23h55 0 heure et bete la kayona prière pour ba kada pemba heure ba makango wana ba kena ko baluka sala ba mabe na ba 2h30 3h ba bandi ko zonga ndeke mo ka benga je en passant chaque fois ouais honorable futur député mbote na yo combien voilà futur député ya na la rate nga so bandi ko sambela 23h55 na sambel ndengwana tiba za 0h na faina nga na bandi ko sala musala mususu na ko kende ko la ga so 3h ko 3h na kila na tiba 7h 8h po ata ba yeli nga boye ba kutinga na otala ba ko na boye siko yo uzwanga ne na realite bo profita po na pongi o so komi na bi yo bongo ya bi nga ndengwana so ko ngo ko lokanga ya ka o mona na we bela bo kutinga bo otala bela bo yo mona ngate yo mona nga mekona mona oto moni nga siko na okumona nga na otanga ozwande osande pour la réalité na mona yo okomi hein voilà papa Fiston na lamuki 0h na bandi ko sambela sinon sambela oh tango na bandi ko sambela na so ka siko voix moko e bele ko saba crime ya bien te kaka ndengo wana oh yo bakia nini boye Efata, pray, oh. Non, qui va crier comme ma casse. Oh, c'est quoi ça? La carte dans le Kosambil. Tant la carte Kosambil, papa Fiston, il y a un gros pécati. Oh, la conscience Kosambil. Papa, et bah, donc c'est comme si Mouta aussi ka moto, Siko aussi ka moto, tant que nous sommes moto, ya, tango Sambil la benga comme esprit saint, esprit de feu et tumbala sur ma benga tandako. Est-ce que vous comprenez? Makila Jésus Christ zip partout et zimba ici ka bala bala li ba boulanguette au fini ka ba drap ba sani na cuisine na toilette ya ici ka ba aéroport bango partout na porte entrée principale entrée secondaire et le ko tout na ndako zipa na makila Jésus Christ benga moto eli mo sate ko tumba ya e ko tumba et puis comment ça na raté chaque fois ko mbola ndako ya vérifier est-ce que ba toile d'araignée ça na ndako té ko lingara to tika toile d'araignée ta moko est-ce que komi voilà c'est qui bien. Papa Fiston, mungongo na soko yoke saba kaka et ça mungongo ya moi si oyo aina na Joniko na se maîtriser la tongo la lipe la tongo pe papa ke musala la esi papa pe lorote siko na bengi pe Joniko te na bengi Joniko te ba Joniko pa la mukipe nyoso tout basali pe bakene bango pe koteka sikoyo nzambe nenga sala bakamba Fiston Joniko azoka yi moi avant moi sta linga ikolanda yomba liboso ya ka Luanda pa ba yo tiki mobala ya liboso yo landa ndeni comprenez kaka o papa Joniko boni yo ozongi yo moko mama sa ote mama azolanda premier papa Joniko la linga zo sola muki au moni yo o déjà awa 3 fois déjà problème moko ezalité tout solo la très bien tout ça mais la boutou très bien mais la comprendre était papa Fiston na papa Joniko tant on a ensemble la lobi na boutou la so ka voix moko eso la bien te kaka tant ensemble son la kati ko sambela voix na pekato ndé muta olela ndé muta ozika mais voix na badai ko yoka eza ko la voix ya moi na yo papa Joniko papa Joniko abi maman okosité olobi ya solo ngape na sambe la ramingi ba pesanga na l'église ba prophète ba bisanga ba pasteur que moi si on a bala na azali sirène na bala moi si azali sirène munene na mu konti munene kuna na linga kana boya ye mais non na comprendre te maman chaque fois ce que na kima ye o comment na yebisinga maman na sala o comment na yesinga yo na mono mo kima nga tika makanisio na nene o ko so te. Et là, quand on a comme une intention à qui mailler, au moins, moi, c'est un peu qui m'a mis colo. Au qui m'a la salionine, la dinga comme la saranayo. Maman na limba. Na luka muta sa sanga. Ça ne boy, ça va le kamuté. Nala osungayo. Après, si elle libéra pasteur. Pasteur à moi, dans Luanda. Sur le prophète, sur le pasteur, mais après, c'est le Moussala en Zambie, à Pessi. Mbotenayo. Apôtre béni na Luanda
on est ensemble. Appelle le numéro. Aïe, bon, mais ça, maman, là, papa Fiston, Neko Johnny Ko, Azala qui n'a unité T. Aïe, maman, qui est là qui est bien rare, qui m'a sombi unité, qui est bien avant moi, c'est zonga. A benga mosan nanzambeka awana. Allo, oui, ce qui peut professeur passer son bon, ngai Johnny Ko, tala ngai kutuboye, ngai kutuboye, moi, oh, landa kwa mara bisa moni boye, ngala mona boye. Oh, parce que bisimba ka téléphone ngona. Ba pasteur nzambe bazali azui pe fata na musika bamona nite papa bamona nite kaka ndenge apôtre Charles Nyo la pesa na musika kaka ndenge prophète Alijo apesa na musika abi oui nzamba tali singa ke monstre na sirène ba luka ba bomba lebele ba zwa kayote est-ce que yo sala ka accidenté oui bon est-ce que yo bela te na pendant so 2 mois na ko bela ka makasi ba mbongo makio oh oui ndengo wana voilà. Donc yombala oyo nenge yale atang bozonga na wu so wambu okobika te yoko kufa kozonga na wambu te tika mwasi na azonga yaka na église to sambela pour to sambela nzambe alongo l'esprit de moral oyoki na yoki Johnny Ko pa yoki bi en tout cas na ozonga soute en tout cas mbala au moins azonga kaka ngalo sa nengona mukete boye kadi ampemba ayo kota mwasa nga yakuti. Ce qui peut avoir un son esprit. Ce qui peut nini, on ne sait pas mon dire à qui t'embalo parce que ça va kaki matoi, je crois. À ce qui va l'épée consort. Na butu wana mama esenga ndo basambela ki nini on ne sait pas. C'était prévu que l'homme va kende. Na ebiso na butu à l'élection na ebi na ebite abete bisote. Aisi bisote. Pour se mettre dans le solo kaka ndo apesi biso. Sikoyo ba kele susu côté kaya ya suka po lobinango ba kende. Johnny Ko rafanda kimia yaya makamso sa makam comme en fait makam ozolinga discrétion pour la fin na yo mbalo bakate zela makam comme en action est-ce mo na rat mo so lo sa likambo oyebisi muto simbite oyebisi muto simbite yaya o mo na rat mo ata likambo so lo sa la oyebisi mo si na yo likambo e salamite ba mama mo so lo sa likambo oyebisi mobile na yo on a besoin salamité est-ce que bokomi awa na radio logo to pantakate to sangisaka to fungulaka esprit yo mokotala okoyi wapi est-ce que komi yo bete masolo obeti solo bona ata ndobo likamo salamité okomi voilà benga to pesa au numéro ya prophète Alijo na apôtre Charlie Mubia la ozo ya musika ya Ndeko Johnny Ko rafanda abeteli mwasi na ye que non bon cette fois-ci ainsi moi c'est que non il faut la tigara na Luanda awa ba prière c'est non maman na suma contre tamoko boye na ina tigara na Luanda awa na Rolando dans 2 jours yo kende mwasi wana ya sirène abisi papa o tigara na Luanda obosani mesentel ona wambukuna azana nyongo na so ya mbongo ebele mbongo ebele okombi abaki soko to zongi bala oyo kele kuna wafuta nga so akenga moko kopesa te akopesa nde yabi c'est vrai ya tala ndenge diable azoka mutu pasteur ya ebisio mosana na ya bisio soko zongi na wambo mbalo bako rater te ba rater au plus de 3 fois ba rater te mbalo eza suka na yo ba boma yo balongole molimo nzambe ya il faut prier lo sambre futaka ya Lo sambo onakate o Lo sambo futaka ya Lo sambo polakate o ya balongoli Johnny Ko esprit nyonso to azaki na ngo ala fake osambela bi c'est vrai to ke lo mbongo ya lokoso ya mbongo o pepe kala yemba mbongo so mbongo elonga na lobi na peso ya pepe kale eza nzambo za sundanga nini trahison bejake bako kundanga na yo na mandali bulu moko trahison la ma ya ngwa pepe kala va kufa mbongo na ba yemba so kimsu za sunini na ta franc congolais mboka soki ebebi monsolo na yango ekobebaka elongo ma ya mbongo mbongo ebongimisa bato biloko mbeza mbongo na mwasi ozusuko mwasi mabe akutu si so esprit mbongo liwa
Johnny Kotang bazongi na ndako na mwasi na ye ayebisi mama oh mama en tout cas la solna mwasi na ngai ndeko mo kata nyongo na bita wambu kuna il faut que ndeko za nyongo wana so na zuka nyongo wana mwanda ambo toteki awa na on ça bonge belle pena comme ça na ya na so ba marchandise na kele mama pa pasteur et puis na bonga action de grâce na ngai oh mama abi me pasteur aloba ki soki ozongi kuna mabe ko koma po nini te mwasi akei kaka to bengi mutu wana dans des jours ote maman mbongo ndenge salaka et peut-être akolo banona benga mno jour boye oyete akoli yango ya mutu mukolo o insister pour na pas fiston na insista gité dabe ça va aki papa fiston bazwa mutu ko bazonga na wambu je crois batangola ba yebi tangu bakoma lelo bakomi ga lelo butu na ngo papa fiston balala Johnny ko ala mukate akufa. Est-ce que bokombi bana ngola? Bomwende Johnny akufaka? Sangwe pandela kana wambu kuna yetina Luanda. Bomwende ndeko moko Johnny ko utaka wambu, ateka kablo na très bien asa mukuse boyo to mike asola akito boya kufika na la mukite. Oyoki. Ko tuna ngai te ba fisto alala ki ala mukite ndenge nini? Frère Johnny abeta lisolo awa. Comment est-ce que bakadi ampimba bayaka? Ye pour frère Johnny ba chaimbeli na motema na butu et douleur et bimati boy na ndeko ko ya pesa ki témoignage a balaki kadiam pema na Congo Brazzaville na Pointe-Noire lisona to longola ngo po ebendela e makambu kuna to longola ngo o mobali no baluka monstre kolala kate sans pour autant au prier ya papa, maman, ya bibali, soko bimana ndako fanda ka yomoko, ya moso fanda ka yomoko, kola la kate sans pour autant au prier. Papa prie le devant, chef de la famille, bo sala ka prière en famille, attend 20 heures par là. Bo kanga makila Jésus Christ, bo sopango partout, pour makila ne bigi sara. Est-ce que komi? Ndeko Johnny ko so na makila Jésus Christ. Assemblée peut-être na butuana, peut-être ngola muka. Ba tu komba kufa bala muka te. Mama opa ba gira ete Johnny ka kufi. Sango ka ndeka ka oh même ko na mona Johnny ko tenengeni. Aso tenengeni abaka ko ya dans des jours ni be. Aye ko Johnny ko ka shura zonga ka la wambu wana balala alalaka alamuka te akufa. Mwasi wana aliai. Est-ce que komi? Tala ndenge Johnny ko akufaki na Angola. Pasi ya kosaka na te ya. Lisolo oyo esuki awa. To beti lisolo kaka ndenge ba pesi biso beta. Ba si biso nga kombo, tangi kombo ya Johnny ko, bandeko ya Johnny ko so bola na biso awa, we ba ate Johnny ko akufa ndenge nini? Ye wana akufela ndengo wana mama mo na pesi solo. Ya lisolo to beti. Ezali histoire vraie. Ba histoire vraie auto betaka. Soki o moni ke histoire famille na bino. To beti ya ngo malamu te. Benga biso limemi papa fiston moi histoire Johnny ko beti wana ezala ki bena bongo te ezala ki boy ata mwasi ya Johnny ko ngai uto mwasi ya Johnny ko ya ko benga te poka jampimba papa fiston ngai mwasi ya Johnny ko ngai o moni ezala ki na ngonde ngwate ba kosela nga makambu na sana nga ndokite etala boy yaka to yamba mama to espace okoloba ko benga biso na loyengete o longe banda ko finga te to finga rate o finga papa fiston po anini o ko finga rate lokolo po anini masoto beta ka to infataka yango te za bino no pesa so masoto beta ka yango lisoso a perception de ka fato beta to étudier ka yango parce que ba de comme susu ba ya ka masoto pour la nuire bato to étudier yango to mo ndenge zali apoto beta yango est-ce que komi voilà merci na Chris Larisa Pelende réalisateur à émission oyo yena assistante na ye Winnie Larisa Pelende merci na Claudine Larisa Pelende ozaki bona script la fille à papa. Nous sommes sous la coordination, il y a Mamarina Umbilarize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage. La femme à la compression, combien jalousie, le kounet qui n'a voilà, on est ensemble. Merci na Badeko à Paris, merci na Badeko à Bristol, merci na Badeko à Mada City. Na moni wana teonga nduchilamwina leader, pour na mboka leader à moko, Congolais, oh ya longa chômage. Teonga nduchilamwina. Mutapesa 65% wa Congolais misana Cape Town. Ceux qui ne connaissent pas l'Afrique du Sud à Cape Town, les gens musala benga teonga ndu. Ya kopesa musala comprendre. Bande côté à Pérou na Cape Town, boka na kolia bongo na restaurant Mi José. Vous comprenez? Restaurant qui toko bola na Ndunda Muselu. Maman Mi José, mbote na yo. Restaurant ya commandant Guilain.
L'œil du chef toujours présent. Na bosanité, moi si il y a 1m90 Charoufa. Vous comprenez? Moi si l'équipe Nibal, Nabas, Nambongo, na Pérou, na Cape Town. Vous comprenez? Judith Feza. Moi si il y a Mwindu. Vous comprenez? Mbote na yo, merci. Na bosanité, Ndeko Sunani. Voilà. Moi si il y a Mwindu, d'autant qu'il y a déjà. Judith Feza, moi si il y a Mwindu. Amelia Mpunga, moi si ya Boya Mbindo, comprendre na Pérou pembote na yo na bosanité, moi si ya Pembe, Nathalie Mitonga Wanga, na Brooklyn, yena Mélanie, mbote na bino, comprendre moi si ya Pembe, à kota Rangungité, comprendre, voilà kendarande ngwana. Mbote na bino stuba na Cape Town, mbote na bino bana Pretoria, bana Johannesburg, na bosanité mon ami personnel, commandant comme Anderson de Jobourg, l'idée, la voix digitale, comprendre, on est ensemble. Tijan du Chombo ya Mama Franc, au sentir, yangwana, Tijan du Chombo a pesi mbote, et pas là-bas, il y a bana nyo surtout, il y a quartier Onini. C'est quoi encore? Bana Saint-Paul, hein? Bana Saint-Paul. Tijan du Chombo a pesi mbote na bana Saint-Paul, nyo surtout, voilà. Saint-Charles-Luanga, voilà, bana Saint-Charles-Luanga, mbote na bino outi pas Tijan du Chombo, yangwa na bino se tourner ensemble. La bosanité Germaine Luchombo, Hope Foundation, Mama Germaine, Ozoro Benga Bisote, Benga Biso Mama Germaine, on est ensemble. Voilà. Au sein de l'histoire, on peut ça, Benga Biso peut ça les soins pour bête et pour na esunga ba ndeko mususu. Merci à Michael Josh qui continue de nous faire confiance. Sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci à Genesis Hotel, partenaire d'Abisso. Merci à Mama Mado, Yoam Tangawisi, Yoam Pilipili, partenaire d'Abisso. Beaucoup de rédactions ma Pilipili Kuna. Commandez Pilipili wana partout aux alliés dans le monde entier et Koko Melayo. Surtout parce que AVC, Mbebetengama, lia Pilipili wana okozonga normal. Est-ce que vous comprenez? Bo pikli kwa okundu banzoto mela Tangawisi wana okozonga wana formi ya lola tina masanga ya ntsamba ya masanga ya ntsamba ese Tangawisi za ko pena na mela ya suka Tangawisi waso ezali po pesa na mela bayoka sabe fefele na yoka na neba yokaka Mama Mado Tangawisi oyo ezo kosunga bato vous comprenez? Voilà. Est-ce que Tangawisi va fongo eza déjà? Voilà. Donc aussi cette émission on remela Tangawisi oyo ya Mama Mado Tangawisi qui toko et ya tona samno ya susu mbalo susu pour publicité au le cas déjà. Voilà. Nous là yangoyo Tangawisi yango yangoyo réalisateur ayeli biso yango Tangawisi yango yangoyo Yoam libero au monde wana Yoam ils appellent Tangawisi au benga Mama Mado Yoam Company avant comme les yango babi yango ba komi awa na anglais to tango na anglais ko bengo wapi check well before consumption. Donc, yo avant au mélange, il faut check koningisa. Voilà. Oningisi boy. Yaya, ngana se peka e fumo abla lokola basanga normal yaya. O mon oyo na fête o commandant kitoko. Mo pour la bo pikili ba okundu banzoto. Yaya, cadeau à mariage. Yemela mutu oyo. Voilà, yangoyo. Tangawisi yoam. Pour la bo pikili ba okundu banzoto. Voilà. Donc, si c'est émission, chap chap. Et tchara. Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topé sa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to sen rabne le ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi. Sikoyo winten gebana. Vous comprenez? Siko na Afrique boye elo ndenge banda sama ndenge banda siko na Afrique pour ce moment ya ngona oyo net t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir ya kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pena ya solo ba jaquette pena ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter grifia wana mboka ko
to supporter griffe ya wana mboka yaya biloko ya kolata ya bien à moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 euros sikalango ba trahir payo soko somba que chercher dans Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya wana mboka yaya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka yaya bengako côté na cité commander quelque chose pour Michael Josh. So rebino ko na cité yo benga libera Michael Josh so na ngwa so la ngote benga to kopesa yo o so la na Michael Josh ye moko so la ki yo mutentel to mona na télévision Michel Leki ngala so la méchentel na méchentel couturier tel papa eza griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, la bière officielle de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Yambo to banda tika to présenter bino lisusu pilipili oyo ke sango na monde entier bandeko. Moni yango to yena ngo lisusu boye. Yoam yellow table chili. Pilipili oyo bandeko oyo basomba ki yango ba pesi témoignage. Ezo ko traiter ba maladie ebele. O mukongo pasi, ozana ba palpitation, nzoto za malamu te, mutemba, gastrite. Yaya tala pilipili oyo. Bandeko basomba ki yango ba pesi témoignage ya pilipili oyo po ba sentir yango yaya obo mesano to mekaka déjà mais to yeli susu oza la mikili ya poto oza la wapi commander pilipili oyo okozwa yango voilà bomoni pilipili yango oyo yaya obela rabela pa ba pilipili oyo yo am pilipili chili oyo
traiter na maladi nyonso tout benga biso to tshanga numéro en contact na numéro ya mama Mado oyo tika pilipili oyo o sentir ya ezo ko traiter bandeko ya France après témoignage bandeko ya Belgique après témoignage ya tala pilipili yango obela bela pa pamba autre ba kité to lobby et si li wana te maladie ya palpitation yo ozalaka na palpitation yaka liaka pilipili oyo oza problème ya cœur yaka liaka pilipili oyo obiki pilipili oyo eza lokwa pilipili oyo bato basalaka te o pilipili ya formule ya lola euta na lola ya wondi oyo tangawisi kaka yowam bakomi nina powerful ginger oyo ezali tangawisi oyo ezali kosunga ezali konettoye nzoto nyonso to ya soki oza na problème ya bopikiliki okundu banzoto ya yatala yango oyo tolobaki te moto asalaka biloko oyo mama Mado oyo apesaki témoignage oyo akufaki nzambe asekwisaki ye wana formule oyo euti na alpo anzelu tangawisi yango oyo o mama bimaka na ndako papa zo compliqué makambo tala yango mama benga awa sombela papa tangawisi oyo eya babute conteneur yango yaya oyo esa na mopa mama na Afrique du Sud ya par ezo kende partout na meka yango o papa fisa yo koma kobai o meka na soli kamute ya ozo funga ngolo kola oyo ba mela masanga vert wana vous comprendre oyo zo kipete ya pona biso ba na nzambe omoni tangawisi oyo soki ozali na bopikiliki bakokudu banzoto mawa tro mela tangawisi oyo okopesa nga raison oyo tolobaki te tolobi yoka yaya ata na feti boza na bafeti komande yango eye spécial pesa mutu abali kado ya ba oyo tangawisi oyo euti na Afrique du Sud oyo tolobaki te tolobi na mbele ya suke moto continue mission voilà za tangawisi produit ya Yamado mayele ya Yamado tangawisi ezobikisa tangawisi osoko meli yango ozaki na problème ya constipation esili ozaki na problème hémorroïde esili ozaki okosukosu angine flou ekei ya kodiscuter kutu te yaya esili wana te o mariage ezali libala ezali sika bo libala ezali basengi masanga ya ntsamba basengi yaya na masanga ya ntsamba o bakongo bazala mayele te moni oyo ezali ntsamba masanga ya ntsamba tiango pene na bouteille normale kage pe mama Mado benga ozo masanga ya ntsamba comme ça ba fête ya poto ba fête ya Afrique du Sud et comme la kola ya Kisasa ba osenga mama ba pesa ba puta mama pesa ba pesa maputa pesa boye na masanga ya ntsamba ya ngoyo ntsamba et comme la Josie vous comprenez yango masanga ya ntsamba o tolobaki te tolobi